Na oyebisa na bato baotala nga. Avant na loba. Omoni Jésus Christ tant ayaki na mukilo. Ayaki ko recadrer makambo ebele. Na pesa lisesi moko avant na pesa ce qu'on appelle sa vraie version, il y a problème au peine la côté na makambo. Jésus Christ avant na koma na mabele. Amoni bato bazwe ngulu pendant moi si moko tout ça les kobo. Moi so na saki makambo mabe au vu de tout le monde. C'est-à-dire moi si moi commettre adultère. Vous comprenez? Batutu na mabanga. Donc c'est-à-dire batutu ba mei mabanga. Bazo ba moi ça bazo n'est pas Yesu. Je pense que la respect ça suscité pour battre baby suite nango. Voilà. A tout na bango question. O ayebike asala lisumuté. Azwa libanga abamba moi na mocho. Je pense que batutu ba baluka ki bakendaki. Pour dire que Abakisi ne jugez point pour que vous ne soyez pas comment juger. Au moins déjà, c'est pas un problème. C'est na tena aucun s'il vous plaît mbouta, si on a développé. Na lobby boy. Zala concret. Il y a la bisu pesa ngata. Pesa ngaitan. Pesa ngata. Mututu oyo les gars internet. Banana ye peniel. Na batutu oyo bazo condamner peniel. Bazo condamner Mike Kalambai. O bazo critiquer Mike Kalambai. O bazo critiquer peniel. Est-ce que vous pensez être plus parfait que Batouana? Non. Sur cette heure, il n'y a qu'une seule personne. Mabelo, oh, il parfait. Il y a Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, on a parfait dans mon kilo. À tout à l'heure, on a moututé. Au contraire, il y a un moutou pour condamner, mais il y a un Batouana pour bamber ma banga. Donc, quand vous avez besoin de condamner moutou, juger moutou, dis-toi que tu te juges déjà toi-même. Parce que les choses que toi tu es en train de juger l'autre, toi-même tu les fais. Mission pour venir critiquer, condamner Mike Kalama. Est-ce que vous pensez que des bolata alliance Sabinamino, vous savez comment Libana ma mariage Sabinote? Remorquage. Non, nous sommes pas si Libana. Oh, ya otomo la musabi que ngane na zabe na za fidèle na mariage na otomo la musabi na mukilo. Et l'eau on est go. Basi oyo bazo critiquer Peniel. Na olo basko na za humilier. Basi bazo critiquer Peniel. Vous pensez que vous êtes des femmes modèles na ba couple na bino? Est-ce que quand ça na couple mon na mukilo on na se ba otomo la musabi que biso to na ba problème té. Il y a des problèmes dans tous les couples. Et moi, je pense que c'est que moi je pense qu'il est important dans le couple, ils ont ma maturité. Voilà. Et na o etali Mike Kalambai. Mais il y a le belomo très important. Jugement ya mutu est allié, marche ya mutu est allié na nzambe na ye. S'il y a quelqu'un qui va juger Mike, na maramuto do salo za nzambe. Biso batu, tant muninga kwei, bile lobby, so muninga kwei sani, telemisaye. Oh Mike a reçu les arabes à confesser ses péchés et Dieu va lui pardonner. Moïse n'a dit David, oh Nzamba benga l'homme selon le cœur de Dieu. Nzamba benga l'homme selon mon cœur. Aboma mutu pona mwasi. Mwasi a batu. Azu mwasi a batu. Abendiye. Tant qu'on comprend que John a rêvé à Tina Batma parler Johanna. Mais Nzamba benga l'homme selon mon cœur. Donc pour dire que Nzamba et puis moi Souana Kaka, oh David a Souaka. Mwasi a batu. Mais à mon niveau, David a boumi mobile mais moi je suis un maman Salomo. Salomo oba benga l'homme, l'homme le plus sage. Tilelo. Maman et Salomo yewana. Et Nalina Salomo, ne Marie maman et Jésus-Christ a botama. C'était passé comment? Donc pour dire que tout ce qu'on a konanara batu na télévision parce que bisomo doit pas fêter. C'est bon. Par rapport à mon image, je vais expliquer maintenant le problème. Même na Peniel, je pense qu'à hôtel émission ne venez pas critiquer les gens sur des choses au yomo pour participer. Bien. Ne venez pas critiquer d'abord c'est pas être mature. D'abord il y a le but. D'abord c'est pas être mature et responsable. Il y a l'ikamobo et salami et Bobby Misara Mutumabe Batuba. C'est-à-dire quand il le fait. Pourquoi pas tant que salamara jourouana? Au sein de mission pour expliquer l'ikamo au yomo pour faire ça idée. Ça l'a posé Vincent. L'oba on a calmement. Vous en avez nerté mon frère. Vous en marié. Non, parce que moi, je vais expliquer tout. Pour le jugement, en général. Moi, maintenant, je m'adresse pas aux gens qui me détestent. Parce qu'il y a des gens qui me détestent. Je m'adresse aux gens qui ont une considération pour moi. Voilà. Ou peut-être des dérangés qui bango. D'abord, je voulais souligner que je n'ai rien à voir avec le couple, avec le problème du couple Mike Kalamba Ina Moi, avec Mike Kalamba, la dernière fois qu'on s'était vu physiquement comme ça, c'est date depuis 2013. Physiquement. J'étais là le matin, chez moi à la maison, un dimanche, voilà. Les avant-midi. C'était quand exactement?
ça année 2000, je pense 2017, hein, 2017-2018 comme ça. Ok. Période de caméra moi bimaï. Bon, biso no somona sur internet. Bon, Dieu moi bimia frère Mike Kalambai, nengazo solo là, ba photo, tout ça biso somona qui en. Voilà. Et moi, je sais déjà que Mike Kalambai déjà pour l'avoir au téléphone c'est très difficile. Donc je peux même pas penser qu'au bien un téléphone peut-être dans une interview. Donc j'avais même pas ça dans mon idée. Okay. J'ai vu mon téléphone sonner pour la première fois dans ma vie. Frère Mike Kalambai a bien la téléphone. C'est pour la première fois, je dis. Moi j'ai eu à l'appeler même hier a bien la téléphone, c'est pour la première fois. Dans ça numéro de téléphone a décoché le téléphone, le frère Mike Kalambai me dit que non Vincent, comment bien aimé, comment tu vas? Ah Vincent, tout ça moi il faut blaguer tout ça, j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. Okay. En tout cas, frère, je suis disponible. Tout le monde en a une toi, tu es on peut se rencontrer où solo tu s'est fixé, tout le monde en a triomphal. Mon terrain triomphal. Tu auras été coup à la wana. Quand je suis voilà. Je suis venu, la coup de Montana is known as Big Sky Country because it doesn't just stop at the landscape. There are some of the il y a mes copains non tant qu'on a commis je pense qu'il y a comment qui a près non il y a combien de vanga na yé na voiture na na garé aïki na té aïki na berger si moi bazarane berger OK aïki ba omba na la voiture na yé na mutuka na pe na parquet na bimi na voiture na zaiki na côté na voiture na yé ah toi il n'a pas solo là du tout et du rien tout alors il me dit que non Vincent tu dois m'aider. Il faut dans ça l'émission Moronaïo. Vous savez l'émission Moronaïo. Ah bah il y a une émission par rapport non par rapport au dossier on est par rapport à mon image. En tout cas pour une première je dois m'expliquer dans le public. Voilà. Ça sera de pour un chroniqueur. Je suis à la recherche des scoops. C'est-à-dire si on a coupé les scoops à Bongo, ils à la Franck Semaï, ils à la Papimbo, mais alors, chroniqueur n'y a ce soir coupé na scoop à Bongo. C'est-à-dire il va s'accrocher à ça. À ressembler la route invité. À ressembler les mêmes shawarma, même à ressembler les mêmes produits. On a mon joyau. C'est-à-dire l'homme bon il Satan n'était pas pesé na scoop voilà. Donc je m'accroche à ça. La preuve est que ça a 200 000 villes là. Ok, moi je suis prêt contre l'émission où après il me dit que non par rapport à notre sololina madame nanga voilà 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 les jours où la gymnastique baromi balek ça rappelle Karine Mokonzi voilà il y a des jours où ça émission na Karine Mokonzi basala télé réalité na Karine Mokonzi na yé po ba la kisabatuke makamunio so ezolo ba na internet pona yé Peniel azana yé bien na mobile na yé voilà basala ki Peniel a bien moté. Ok, vous comprenez? Oh wana yé asala ki wana basala ki télé réalité c'était Tolobati, comme il y a Tolobanios, Tolobanios. Tant qu'on va monter, il y a Mike na Karine Mokonzi. Pourquoi nous on a le bien monté que non? Réalité ngai Mike na Karine pour être là ça na mukilike. Ngana Mike tous en abiso bien pour mes atis. Donc avant de salir les autres, dis-toi que Yoposa email, tu peux commettre des erreurs. Non ça va continuer non. Tout ça déjà na Karine tout ça ngo boy na Peniel parce que to linito ça les logo moro boy poto fan li sango li sous bien voilà mais na lignité ezala logo la que na ye aussi l'émission moro boy po na ya ko se justifier moi compte à rendre mo boy na marambo ba lo bashionga na lignito ça ngo logo a surprise mais mission nyoso to monde to va na mutalika soir abato ba émission to zo ki ta préparer voilà tous les émissions au les gars dans la télévision caméra Sobriga caméra. Yebage préparé. Donc ils ont monté au Vincent le kuta té. Mise en scène. Même ba Kardashian botala rawana. Mise en scène. Masala ba télé ga eta fina bango je vous dis que ba préparera nioso. Tout est écrit, tout est déjà ba zo ba script ba dotanga mais ba ça ma famille na bango. Eza na film on a konda ndenga lia ka cameraman. Ba préparer nio ka cameraman. Nioso ezalaka préparé. Donc au web ça ngate que non maliboso on va mona que télé réalité mo boyoyo tu vas découvrir que télé réalité préparé ça ya Mike Kalamba inanga non. Et moi il faut pas m'écriminer parce que moi je vais quand on sait l'émission to solo en invité au limite c'est la invité émission bon nga limite c'est la ngo boy moi je vais pas dire à l'invité non nga non ça la ngo bongo non. Et là c'est important ça message
ya Mike azangi na besoin à faire passer Voilà. mais na manière oh ya trouver qui est Erotia est à l'aise par rapport à statut na te na manière oyo bato bazwilaki kaza du alingaki nango na douceur. voilà. Et moi je ne fais que respecter singa non tout ça nango forme ya télé-réalité tu vas venir comme si tu viens me surprendre quelque part na vandaki na batu na oye et puis tu poses tes questions et puis tu pars c'est ce que moi je fais. Voilà. Alors je me pose la question aujourd'hui quand Penel m'incrimine dans cette histoire. Continuez dans l'histoire. Vous comprenez? Et on est venu, voilà. On a tourné le mission. Wapi. Na ezaki na ma front na côté ya 24 et là moi bana mo ba place mo bana ba yo sakanaka. Place ba ya olia ba crème voilà. glace ba Toye on a tourné notre télé-réalité. Oyo ça na mara lokola ba Kardashian lokola ba tutu ezaka préparé. Le plus important pour la frère Mike Izaki alingaka faire passer message na lui. Voilà. Mais na manière oyo ya monaki Erotia à l'aise. Alors moi je suis chroniqueur, je vais suivre ligne oyo invité à monaki à l'aise. OK. Vous comprenez? Ça la wana Penel kosamba mpe na mutu te na émission boloba makambo nini na émission ngo afinga Penel te aexplikaka bato ndenge nini bazomonte ye bazomonte bamakambo pour que basalir image na ye par rapport à bodio na bafoto mpona ye ndenge ye émission selon ye nani amonte ba image non là je veux même pas citer le nom des gens pour ma propre sécurité je veux pas citer le nom des gens là les ba propos na ezara assumé pa na ye parce que là citer des gens le nom des gens au lelo na ba statut bazala ngo ngape na mari na bolinga tan le tanga bakoma bato na télévision bongo je dis respect pour ces gens là au bazala ba foyer na bango na ba famille na bango o nga na boyate na sali parce que je peux citer des noms ici ça crée des problèmes so ba meminga la justice singa bola ça biso ba prévana na ngote donc moi je préfère respecter la personnalité des gens donc o nga na bien wana siko pardon Vincent tant bosalaka événement na do film wana ni novelas wana ezala déjà Penel sazwi ba chicote nini ba sentir to ma sentir yaki après siko moni problème siko du moins siko ba détail wana nyonso wana je ne connais rien so yo bimi acteur ndele donc ba beta ki o ba sengana vraiment kama Dieu me voit mala suka na mona ki ezai peka jour wana depuis to sala na tilelo on s'appelle pas on s'écrit pas na yebi kutu makama on ngi zala raté donc c'est à dire que moi je pense que na lo na osanga na ndeko na biso moi si maturité c'est important c'est pas important de venir salir mobali na yo muto a juger Mike Kalambai. Et ça, on a jugé Yo, on a jugé Penel. Je pense pas que Penel elle est parfaite. Je pense pas que ce soit avant si Mike Kalambai place au Vandi. Avant de ce que Bisso Marambo Yepé Penel, nous ça la rate salibala. Je pense que c'est une catastrophe. Alors je trouve pas ça important de venir se justifier. Nenge makambo nango ezo évoluer ti baboti bana na bango ti ba vivre ba bonheur na ba malheur na ba moment ya malamu ya kimia bitumba nga Vincent na salati. wana tout oyo ezake ya bastar ou bien epanzanaka partout na monde comment trouves-tu parce que nga na condamné te mais yo ozomona ngo ndenge nini eloko wana na kati ya mariage Bouta pour la question wana moi je dans une réponse moko simple opesa yo et puis lelo bat boli bisana c'est la mini bible balobi on peut hériter de ses parents de grandes richesses mais une femme vertueuse c'est un don de l'Éternel c'est-à-dire que les gens basi moi si nous sommes au la réseaux sociaux à ce côté on Instagram Facebook mais c'est une femme mature au hasard il y a bien pour la mobile mais ça moi si nous sommes à rose à côté à réseaux sociaux on a mais à la mauvaise qualité yo pendant que mobile à robal à mobile à regretter donc moi je dis que ça dépend il y a maturité à moi au yo bali moi je trouve un peu mon problème à Mike na Penel et ça peut-être manque d'expérience, il y a Penel là. On y a avant libala. D'abord, il faut voir l'âge aussi. À mûrir na monter, mais à l'ingé via yabo solara mingi na baninga. Baninga mingi ba ya na moi vaccin na libala. Surtout tant ba monige, moninga na soto zagine libre, on faisait beaucoup de trucs. Pendant mon moto a zué, un tel a zué, a combien un peu moins moi frontière et salami. Bachaka pe moi ba pilipili na ba tungulu pour influencer un peu le mariage mais to lobite zaka Penel mais mo ezaka pe moi porte ouverte mo le toko condamné Penel te toko condamné be Mike te eza couple tout bazara ba problème côté mibali pe eza pasi olongola zeyo mibali ba na misu ya olula basi ata mutango za pasteur akuba bazwa bena ba onction to ba chele na mokili yeba ngo moi si
akokwese kaka ata asambelaka ndenge nini yango passe ngo na lingwa la kuta samba nete ana basi ne bela balaka 6 7 a déclaré na yango donc ye pena balaka loba nde ebele basalelaka hypocrisie yango tomona ya bimisa ne pena balaka na ye bamomi à tout moment passe ngo na lingwa la poso otali mpe bana bandimi ebele ne poso otali mpe bakuzu ebele ezorenie na kina bamare client nango eza bafrère en christ na bahomme marié na bahomme marié ozomona epuis nga esalaka nga mpasi namona ke dossier ya boye bato bakoti yango bazokondamne un camp et bazotika un autre camp il faut pas condamner, il faut conseiller parce que mutu tu akoyaka na erreur mai kalambai ti mokili kokufa aza jeune homme aza bogar aza nini aza na expérience trop ya makambo kotalatala akotika yango te aza mobali lokola Vincent aza mobali lokola nga aza faible te tokomise lokwa ka spécialité makambo ya osala bato mosusu basalaka eza mibali en général mobali donc natie Mike Kalambai parce que eza dossier tolobela ya Mike na Peniel ozomona Peniel akanisa te ke ntango ayaki libala pa Mike akokoma saint Mike aa saint te azaka Mike Kalambai être humain être cher être faible devant être féminin pour être masculin nyonso à l'exception de personne aza être faible devant être féminin loba peut-être oza no farceur devant bato olaxi loko olingaka te mais soki mwasi yango aleki akei ozwi image noke nango na toilette okangi kadena ozwi savon peut-être oza na ka wana mais toyebi yango bien ke savon mpe eza lisumu donc nakoloba soki balobi par exemple na ka ya nini ya violence conjugale mobali nini yango toyebi mibali mosusu bazalaka tu mais bapunisaka moralement mais kopunir moralement wana mpe ezaka violence conjugale combien de basi tomoni bakufi mpe na tension malade d'estomac malade ya tension bazwi yango na fimbu te bazwi yango na ceinture te bazwi yango na frappe ya morale mobali amoni ke nonga na baviolent te nabetaka fimbu te nabetaka mbata te mais nakoedike kaka na morale oyebi ke kaka na morale apamba bokoboma mpe mwasi ebele mpe baboma basi na bango kaka moralement mais abeta ye te asimba ye mpe te bato ebele baotala biso bayebi baka wana violence faite à la femme bato tout oyo bazotala biso basala yango na bandako ezala moralement ezala physiquement mais bafundaka te pourquoi parce que bolingo ezali soki mpena Peniel ayebaki ke akolakisa baimage oyo pourquoi jour Mike abetaka ye na ntongo nango basala réunion familiale te to baki efunda makambo na leta mpo bayebi ke bolingo eza babateli bolingo eza ka eye incident donc soki esalama peut-être mwa kala eka agela yango ti lelo boye seka aza na bolima mobali na ye mais pourquoi à la fin kobimisa yango Mike mpe olakisaka biso koza paster olakisaka biso koza frère oyebi elobela Mike nga nakanisaka alobaka bongo ntina ndako bonjour napesa ye mbota arepondanga bongo oh mbota ça va chez toi nga nayebika Mike alobaka bongo ti jésus koya mais na kamwa bamasa biso bayebisi nga alobaka nika neti biso mpe balangage bon na fete Eric Mandala nga nafana na Yann Mambo Mike baosola na Yann garçon na wa nani oazorini mikolo bakenda zoki nani Michel Bakenda na ndenge asima rusiko na ndenge akota toilette babetana pena tata ka opeti oyo mikolo manke nga oyebi komonana te ozwa ekopo okimi wa ve nanga oyebi nga na beti pena Maiko oloba no neti biso et d'autre part Mike mpe mpona koprotege identité ne ya pasteur na frère ndenge alobaka na bato na douceur makambo wana swata azokontinue kaka koteya mwasi soit aboyi nde kaka libala so ayebeke vitesse elekaki parce que fala azala esclave akoprotege identité na ye mpona kosala kozala exemplaire na miso ya biso nyonso bato totalaka ye na mosika parce que yebango Vincent saint na mariage azalaka te kuna na mariage ki paster eza te osantimena ke non mwasi mpena meme na miso ya bato na restaurant komanke mama na respect soki aza na bakalite wana ya komanke barespect mais mwasi mosusu aza impoli me na miso ya bato abombanaka aza hypocrite
Mais moi si mususu aza hypocrite te ademaraka même na miso bato. Donc saint a été na libala. Mike azaki obligé aza l'esclave, il y a image ou apesa mukili parce qu'il y a une vraie image. Et tout homme est faillible. C'est-à-dire voilà, que c'est ça. On ne sait pas peut-être à ça là il fort ni à fournisseur qui il regarde pour ça nous arrive dans la vie que au salibé au siliki au sali opposé acte moi après regrettant. Moi tous bisono celui qui ba violence conjugale les aba acte à condamner et à la violence morale, violence physique les aba acte moi condamner. Toro apprécier moti. Jamais. Après ça, la violence a été encourageant au pays azati. Mais il faut et il y a qui n'est nini. Avant de mankaki to il y a ça pour en limiter que par hasard pour to risque manga pour l'eau ça na monte maman mutasali violence. Et puis un élément très important c'est que bisonné bato total à ba frère wana total à ba sœur wana ba yemba musique nzambe totika rocha tala ba on a lisu ya basantu bazaka basantu te bazaka piyo ozotala nga okendaka mpe église mosala mpe masumu okometaka mpe berere mosala mpe babétise moko akosakana te mokendaka église na ntongo mpe bobi mosambelaka donc tozwa bango kaka ndenge moko na biso ndenge kaka tokendaka baéglise tosumukaka tosalaka mabe ndenge bango baza donc biso bato totalaka bango nde tochange image na biso mpona bamise chrétien bazalaka na bango kaka bato lokola biso bakendaka baéglise basumukaka donc c'est un message que je voulais donner na bandeko batala biso. Et puis Bible lobby la proverbe babi mutali bosso lo apparaîtra toujours juste et après vient la partie adverse et on examine donc on condamne aucun camp voilà et puis moi je donne aussi conseil dans la biso moi aussi parce que nengazana à l'écouter on sent que azana posana Mike Azala carrière Mike Beba musical parce que quand on dit des choses comme ça ça peut pas qui peut sur Mike je pense que c'est important pour Nayo parce que tu as une autre vie que tu dois faire après dossier à protéger le lobby parce que mon bail me soit au banga que neni maman na sala ina mwasi nanga après to bebandi abimi na legi na télévision au lobanga PNL sert mangai batela lobby parce que tant qu'on continue ko sala ka émission to ko publier so bang sabe mi bali d'autre part mi bali musuba oyate ça peut bien te pour la identité à famille et puis côté famille à PNL normalement le papa aussi pouvait tirer un peu les oreilles à Sœur Nabiso parce que ça image il y a famille na yende ezokende dans sens mususu bato mingi bako encourager ba ozapé na camp na ye mais belé pe ba condamner déjà tant que condamnable déjà pourcentage est élevé il y a tous les deux côtés ne vous inquiétez pas Peniel soki Mike Kalamba ya za nzambe te Bible lobby Paul aloba soki effre wana eza nzambe te bomi tungisa te so eza nzambe continuer so eza nzambe te kata na kichasa to ba pasteur basaki ba kombo danger na mboka na biso lelo soki na église okuta so ba ndima ebele 3 et ba pasteur ba sela ba mission te na tezo ba dénoncer bango te donc effre so eza nzambe e bana la so eza nzambe te e beba donc penela mi tungisa te so aza convaincu que Mike Kalamba aza nzambe tatika nzambe yemo emnene au finir na muna musali na ye surtout bien parce qu'il sert Dieu en chantant et puis en prêchant dans son église. Donc, tika nzambe yemoko a traité na serviteur na ye. La violence conjugale regardez toujours le baboué. Ana massa na moko alinga mwasi ba vivara na sexy ya kusakana te on dirait ka ba PNL bongo. Ndika ba barbara kana ba bloka bongo. Na ebisa discussion muke salama biso no stozala wana. A gifla momi biso to ibara de violence conjugale momi akanga liboko akota ekata kuruma bamba na se piu après bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali
babosi bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo la zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.